nakoyebisa bandeko nyonso oyo bazwi libaka kolanda nga na ngonga oyo année 2024 eza année ya élévation, eza année ya prospérité, nzambe afungola makambo ebele. Distraction ezala te. Naomona les 31 te, naomona les premiers bato bakufi ebele masa se beti, fi ebele masa se beti. On recommandé journée, il y a les premiers na maboko ya nzambe pona moni makila ezotanga, makila ezotanga. Batu bazo lela, na moni batu bazo ganga. Na moni équipe muso ezoya na gauche, muso ezoya na droite basangani bandi ko bunda makasi. Mbule betaki makasi, aboyaki balela epe azalaki na besoin ba accident et salama ebele batu bakufa. Nde moni mama serambo ebana kotia ba biloko na kati ya cercueil wana ezalaki te soki pona kosani ezalaki toujours pona ko apaiser kanda na ye réaction moko te salama kende na ko pema na kimia. Kana lingi bato nyonso babominga donc bato bakende auto kende na bango cimetière Papa Chic. Parmi bato babomaki bazalaki pe na kati wana ba hésite nga bande ko lela passe na ye to monaki ba prophète o bayaki wana bazalaki bato esi bakufa mais bayaki po bayebisa ye ke otika ina mikolo misatu pona okufa. Donc spiritualité ezaka niveau par niveau. Shalom, shalom peuple de Dieu, de partout où vous êtes, au nom de Jésus-Christ. Bonjour, bonsoir. La parole de Dieu nous dit ceci dans Jacques 1, 27. La religion pure et sans tache consiste à visiter le veuve et les orphelins dans leurs afflictions. Yango ememi biso katinao esika. Ngonga yango, ta ya malamu yango. $1 na yo, $5 na yo, ekolesa banetike, ekosombela bango jus. Tolingi to fete na banetike. Maman, erozo bongisa lamba, erozo bongisa lipapa, erozo bongisa loso pour la fin de l'année oyo. Non, les a fait bana. Tozana banetike, $1 na yo, $5 na yo, $10, pourquoi pas plus. Ekosombela bana wana mwa sandal, ekosombela bana wana mwa soso, bako fete longo, toko fete na bango, toko tisanzambe nyongo. Parce que le biaza papa ya borfelin. Biso toza bana ya nzambe. Tant toko soutenir bana wana, tozo kotisanzambe nyongo. Bano bazana ba papa te, bazana ba mama te, bisonde ba papa na bango, bisonde ba mama na bango, ba yaya na bango, parce que le Seigneur déclare qu'il est le père des orphelins. Et nous sommes les enfants de Dieu. Donc ces enfants-là sont nos sœurs, nos petites sœurs, nos petits frères et nos enfants. Bengi batu nyonso ya motema malamu bana nzambe bisika boza bano balia bano basepela na fin de l'année awa bano bamela mwa jus bakopambola nzambe pona bino oyo ezali coordinatrice ya fondation Sheila Mwanda de na yo auprès na bino kobondela bino pona tosunga bana wana basepela nzambe pa kosepela na biso. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne Chemsou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Alors, je profite de cette occasion pour vous dire un grand merci pour votre fidélité ici sur cette chaîne Chemsou Télévision. Un grand merci aussi à tous nos abonnés. Donc, il y en a nos abonnés, s'abonner encore parce que s'abonner pour attaquer la notification, émission la bisoté. Et puis, aux notifications à chaque fois, toutes les émissions en ligne. Alors, je profite encore pour vous remercier pour la moulao qui est aussi ça. Donc, ici déjà, voilà, parce que les autres là, les petits mots d'Assika, en tout cas, ensemble, à part mon avis, nous avons pour la chaîne sur télévision, nous trouvera toujours chaîne Oikokaninayo. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes sous maman Siara parce que l'autre fois, tout ce qui Libakou Yambaye à travers cette émission Police de Star, bah tu vas bien avec moi Mingi, bah tu vas mon acquis le Lengekani, maman Siara, à côté de on a quatre cercueil, bah tout mais pourquoi avant ça maman modèle wana et bon tout n'a mis tout n'est belé kasi mis tout n'a bien wana, il y a un zone ici sous maman Siara à un plateau pour na tout le kakoye bah pour na nini à ça qui m'a camboana et pour na nini bah bien à côté de on a quatre cercueil wana et n'est que le manini à vous expliquer biso yemoko. Mingi be balobi ke jamais relation na bato mona bato kufa ezalaka mais il y a des gens aussi qui disent en tout cas c'est biblique parce que Jésus-Christ peut assoler na ba oui Jésus-Christ assoler na ba Moïse tant bakuba ki ba Élie Moïse Élie il y a na kata Bible tout le monde a kiango alors tout le monde peut qu'est-ce qui se passe et puis
est-ce que l'on ça qui on les a voilà et puis donc moi la image oyo akena ko rendre visite na maman veuve et puis na ba orphelin et ceux qui ont été message nous suspect ali oyo ayena on mokola lelo maman Sarah bonjour et bienvenue. Merci beaucoup papa Chiki. Bonjour, ça va par la grâce de Dieu. Bonjour pe na bana nzambe po bozuli papa kolanda biso. OK. On sepela mingi na pesi bino ba meilleur vie na bino ba bonane elongo na Yesu Masia tokangi miso to bondela avant to banda émission na biso. Voilà. Éternel Dieu tout puissant mokonzi na milimo nyonso Yahweh to pesi merci parce que ebele to fetaki na bango Noël ne pas comme si bonane te basili kokufa bazuma kama ya lolenge na lolenge. Menangolu na yo obateli biso opesi biso souffre de vie à offrir et okotisi biso lisusu 2024 Yahweh na recommandé ndeko nyonso azwi lipaka kolanda émission oyo entre tes mains saints protection divine na yo ebomba mabota na bango ebomba ba foyer na bango molimo santo na yo akamba mabota ya moko na moko pe a protéger bango uya nyonso oyo ezali yo teta ni les sans effet na recommandé année 2024 entre tes mains saints ezala année ya élévation ezala année ya prospérité na bana nzambe nyonso oyo bazili bakwa kolanda émission oyo pambola ndeko nyonso oyo azangaki na 2023 na 2024 oyo ebandeli ayamba yango bao bazangaki kobota pesa bango kobota na kombo na Yesu bao bazangaki mikanda pesa bango mikanda na kombo na Yesu bao bazangaki misala pesa bango misala mutu nyonso asangaki na otolobi ate ekokisama oyebi posa ya motema ya moko na moko na kombo na Yesu Christ na recommandé émission oyo entre tes mains saints mais nyonso to la diriger kamba biso nyonso ezaya yo teza musika na kombo na Yesu lobi bongo merci Seigneur Jésus Christ. Amen. Maman Sarah, bonne santé, ça va? Oui, papa Chiki, ça va par la grâce de Dieu, nous avons battu là. Qui m'est allé, en tout cas, dans Ngolo, on a été qu'à tout vivre, on a fait un Ngolo. Donc, ça bien, il faut mobile, qui m'est allé. Voilà. Maman Sarah Mboyo, Batming Babengi. Tu as la jonction sur la plateau, Babengi et Belé, par rapport à acte, topé, le conseil qui voilà. Tant qu'on coach, il nous a fait un cercueil. Ok, merci beaucoup papa Chiki. Voilà, mais tout le monde va autour, hein? Merci pena bana nzambe, merci pena ndeko oyo. Otuni question les questions mo malamu fallait que ba koyeba pona ni maman Sarah Mboyo asala kikomo. Maman Sarah Mboyo na expliquer que l'émission que famille wana bakufa chaque année. Bakufa chaque décembre. Eza pena mabota mususu no bakufa na mbasu bino to bokoma bakufa na mbasu. Eza pena mabota mususu ntata mwase banda ko bela maladie moko ya mutu bino to bokoma bela maladie wana. Bokoma kokufa bino nyonso eza famille moko papa Chiki na yebi bango bazana makala. Famille wana kendo sala bango service bango bakufa kaka so ala mingi na tonga bêtise li bakuka raboué. So la bêtise li bakuana au mona so ka nyati CTT c'est ka nyati sende so ka nyati CNDT c'est ka bêtise li bakwa zo ki pesa na lisapi nde sika li we memaye. Donc eza lokola réclamation to alliance moko basela bango bakufa kaka na ba sort ya liwa wana. Donc biloko bomoni maman Sarah Mboyo bande ko tana kata cercle ezala ki pona ko stopper baliwa esala ba réclamation ko stopper ba alliance wana ndenge bande ko kufa en plus ndeko akufa ki wana o bomoni maman Sarah Mboyo azaki ko sala service o bande ko benga kombo na ye bande ko benga ye Jonathan bande ko lela na kombo Jonathan ndeko wana amna ezalaki na tanda azaki na besoin batu nyonso o bauti cimetière nde bake kokunda ye pona journée yango ebembene ezalaki mbule betaki makasi aboyaki balela ye pe azalaki na besoin ba accident esalama ebele batu bakufa eloko tosalaki ye nasalaki yango pourquoi pona batu accident esalama te elokanda ko apaiser papa Chiki ko apaiser molimo na ye ndenge babomie ko bazaki na besoin ko venger liwana ye yango to bande ko sala ko teba biloko wana pona ko apaiser kanda na ye ba accident salama te to protéger milimo batu mususu o bazalaki wana nde moni maman Sarah Mboyo bande ko teba biloko na kata cercueil wana ezalaki te soki pona ko sani ezalaki toujours pona ko apaiser kanda na ye réaction moko te salama kende na ko pema na kimia po molimo na ye banda ko telengana banda ko loba toujours ye fa sala mabe kaka na bato babomi ye do ya lingaki maloba na ezalaki maloba ndeko yebisanga maman Sarah na lingi bato nyonso babomi nga do bato bakende oto kende na bango cimetière papa Chiki parmi bato babomaki bazaki pe na kati wana bana na bango pe bazaki na kati do lokola ezalaki lisanga moko ya 3 personnes bato wana bazaki déjà mikolo bakolaki pe bana bango bazaki na kati do soki tosaki service wana te
accident lingaki ça mebele batu balinge ba kufa wana balinge bazala plus koleka tant so mutu moko oyake yango to bande ko sa ba service pona ko apese kanda ya molimo na ye akende ti kozela mukolo jugement na ye mabe ko tesa maman sera makamana de dupliquer c'est la bonne nzambe la kati. Merci papa Chic. Eza bon nzambe pona ni batu mi balobaka na batu mi basala na mona ba commenter balobi Bible pekisi ko sona bato ba kufa ko sona mutu akufa te. Même Yesu masi ata ko komaki mukolo suka Jésus tanga bande ko lela passe na ye de mona ki ba prophète o ba yaki ona bazaki bato esi ba kufa mais ba yaki po ba yebisa ye ke otika na mikolo misatu pona okufa. Donc spiritualité ezaka niveau par niveau ndena yebisa bato Jésus to ka l'histoire à Jésus comment même na kata Bible mais histoire bande ko na o babota mana e ba maman papa moko bazaki da bango te histoire na bango ba beta ba masona bango ba beta ngote la Bible. Donc spiritualité eza niveau par niveau. Et dans la mutu mususu oyo koma ela kisi nini mutu sa kufi aza yesu te na lia ko sona mutu aza na bon moi non. Nende na ningi koloba soki ezalaki bongo mais pourquoi bato basali oyo si bakufa bayaki kopesa Jésus abotamaki azalaki na corps MPSP na abotamaki epa ya mwana mwasi mama na biso Maria mais amonaki bato esi bakufa bayaki kosola na ye. Donc bato balobaka bongo eza batebele o ba comprendre bango spiritualité te ba éviter que maman Serambo aninga lo banini ni ses préférences au finga to commenter mabe zote ko benga maman Serambo na ngo expliquer nga que eloko nini sala ka lieni eza ya mutu akufa na mutu azana kwa moyi olanda pe na ba émission na nga na loba que eza grâce eza topé ngolu topé don o nzamba lobi na nga que Serambo na te ngo na batu nyonso te mais na te ngo kati na yo. Donc eza grâce o nzamba te kati na nga eza kindoki te eza magie te eza mabete nde bino bato mususu bozo kanisa na ndenge mususu mais eza pe na bato ebele na ndeko mususu abenga mama papa Chic ala na buta mona mama na ya kufa mama na yazo pesa ye mbongo mama na yazo pesa ye biloko ebisi na pesa yo mbongo o kende ko sunga bandeko na yo kende zo mbongo mususu etika la kende ko tungela nzambe église ndeko ana sutuki na ndoto abengi pasteur na yazaki libanda mboka na France to tanga kombo na ete pasteur na ebisi lo eza milimo mabe ndenge nini mama na bino sa kufa banda 11 ans passé yango ese leka yo kende ko lota yo deja na poto deja comme akufa kwa na Kinshasa yo lota yake apesi mbongo kende ko sunga bandeko nao pe mbongo muso kende ko tonga église azo biso ko sala action de grâce quand ndenge aye ko bete la fiancée na bite to benga mama Serambo ya sola azana capacité ya ko sona mutu ese akufi tango to bandi ko sona ye na ebise ndoto lota ndiko expliquer mama Serambo tala ndoto na lota bandi ko expliquer nga papa Chic to bonde nande ko mwasi wana e ko leka 3 jours na ba réclamation ya prière ndenge na pesa ki photo sala prière to bonde la pona za huile d'olive zo mai zo mu to bonde la pona yango tango to sali service wana ndeko na bandi ko sala babiloko o na bonde la ki pona na distance baye ko benga ye na musana bango papa Chic na musana bango bakanga mbongo na ye bafuta ka ye lisu te soka te ko déclarer mundele balinga ko ta ko sentir etal aloba makama mbongo ne o abanda ko landela mais somi o monta o ya monaki na ndoto monta ya mbongo wana ezaki mwebe ezaki ebele vraiment o mama na yaki ko pesa ye kaka monta wana nde na musana bango babaki sede lisusu mbongo par rapport à ba salaire o banda ko futa ete aye ko zambo mwana asuki bandeko na ye abengisi bandeko ne mibale kaka makambo mama bango ayebisaki na vision azimbongo mususu pasali don pona ko sunga ba veuve na ba orphelin donc azimbongo mususu pa bengisi bandeko ne mbongo mususu pe asambi lipango esungi na makambo mususu kama mambo ya monaki na vision eza pe na bato ebele o bozolandanga olota mama na wakufa olota ndeko no moko akufa yiko lobaka ateke eza esprit de mort po ndeko no tanga yebisa pasteur na yebisa ke eza esprit de mort soko mona bato bakufa ba pesa message eza mabe mais eza mabe te mais ndeko na tanga ko benga mama Serambo to bonde na yebisa eza na bénédiction moko ningi ko ya bato bakufa baza na capacité ya koyoka bamona kabiso papa Chic okoza na mama na ya kufa bandeko no bakufa ndeko na papa ya bino kufa tikela ko charge moko banda ko lela pona bandeko no mais lelo yo koma ko nyoko ama lelo okomo ba papa yo ke no tikela nga charge na obo bandeko na bazo souffrir olingo yeba eloko nini esala ke bino nyonso na famille bo souffrir kana situation moko mutu wana pe akufa zaki très important na vie na yo akoki ko ya ko pesa o pe message eza kindoki te donc obondeli pe pona yango binzambe soki eza penda molimo ya mama na nga nde ko sola nanga to eza molimo ya papa na nga nde ko pesa nga message to eza molimo ya mwana na nga to ndeko na nga mboko nde ko yebisa nga makambo na lingi nzambe yo confirmer nga nzambe ata na capacité ya kolakisa yo pe diatique nini oki kosala
comprendre les messages au mutu wana ko pesa olingi ko lobandi. Mais maman c'est arabe tout mingi pe balobi. Est-ce que c'est vrai que sur la rapé bana basi bazolo pemba batbare pas parce que tout qui na entourage babi qui na bureau maman c'est arabe c'est qui toko baya ke belé basi nyoso baya na kata bureau wana osana baya olukani. Merci beaucoup papa Chic. Eza maman c'est rambo ya sokola basité. Basi o bayaka na bureau nanga bayaka koluka solution ya ba problème na bango. Eza ba réclamation familiale. Maman c'est rambo na sima ndeo. Eza loko moko ti maman c'est rambo ya bomba na sima parce que daka recommandation nzambe ndenge ndamba pesa nga maïla rosela ba papa ba kisa ba faiblesse sexuelle. O moni ba les bons couples auto ba sport donc e bande ko le kapeka na chez biso télévision awa. On a battu nyonso bazana ba programme couple o mukongo sala on passe faiblesse sexuelle éjaculation précoce mayelo ndamba pesa maman c'est rambo et osala kisi wana ko traiter les bons couples pour na ba couple pour na ba papa o commis déjà fatigué ndenza mbe wana peka ka pesa maman c'est rambo mayele ya ko sala esusu mafuta wana eza ko traiter basi nyonso o yebi ke yo za ba relation malonga te yo mibali ozala ka vivre na mobali o banga mobali na passe mobali simbo mabwa kiswa ki obali mwasi mususu yo ba relation malonga to ko banda relation moko ya bien okuta na rapena ba opportunité moko ya malamu mutu ko promettre na ko bime pa na bino na kozelo ndako na osale loboe ba projet malamu so batona baye bato pe bayaka na nzela na bazangi na bango te mais pona mutu wana sunga yo pona bato wana bakabela yo pona bato wana bakokisa ba projet na bango na vie na yo to na makambo ya promesse ba pesa ki yo et comme makaka ezo simba lisu te mona mutu wana se retirer ola kabela yo ola sunga yo zo sunga lisusu te yo pende kwa bandeko basi o batonda ba mari de nu papa Chic ba mari de nu ezo bundisa bandeko na biso basi ebele o mona mwasi kitoko libala malonga te o mona mwasi kitoko a cause de relation moko bandeko mais suka suka relation na ekatana o mona mwasi kitoko me ba te molimo moko abandozala ka boti na mobali wa kabwani na ye afandi na o esimbi ta kabwani mi pale rapende ba okende o mona pe elika mwa malonga te saki bibana bazokima ye donc ba mama ya bongo to pe ba jeune fille ya bongo to pe bandeko basi ya bongo so pe mama c'est rambo au cause solution il y a pas problème donc maman c'est rambo so ko la rabatute asala ka toujours instant dit o molimo santo ko bananga ainsi dit l'Éternel so ndamba yebisinga na mitu musami mutu moko zo bela maladie moko songolo pona ko bota asangi ko bota oso ko bota te na bondeli nzamba pesanga maele ya capacité ya ko sala kisi pona ko traiter de ko wana pona bota ndeko mwasi moko za ba problème ba mari même ba femme de nuit comment ko bundisa bandeko na bango basi papa Chic ndeko moko benga na États-Unis maman c'est rambo nga na lota mari de nuit te ndenge to mola mari de nuit ko bimana na mwana mwasi nga lota moto me nga na lota ka bana basi nde baso ko bimananga ebele bandeko na biso bakoma ba lesbienne ebele bandeko na biso bakoma ba PD yo mona ka eza muto asaki na ebia komi bongo ya l'esprit o ebandaki déjà ko pesa ba sentiment wana po ela tapenzo to ko mosela mona kibomoto ndeko mwasi a déclaré na États-Unis ya lotaka ba mari de nuit malotaka bandeko na bandeko basi nde bazobima pe na ye moko donc elingi koloba esprit ya mari de nuit ya lesbienne o ya muninga mwasi ayepe ko bima na muninga na mwasi donc bato bongo so bazana bakawana so babinga mama serambo yo ezana ba directive o nzamba bazopesa na nzela mama serambo pe bazobika bazokata pe ba relation banzela wana ya mabe. OK mama serambo yo moi mutu na mo ye to mona ki ko ke sala badon na ofenina kokende ko pesa mama veuve qui est derrière vous na za si mona yo to so mbongo ya merci beaucoup papa Chic merci beaucoup papa Chic mutu ana sima na nga pe liboso na nga c'est Yesu Masia donc misala auto salaka nzambe tango ateli kabokati na nga lobi na tindo kende ko salela nga ayebi eloko esala ke mama serambo yo azonga na bomoi bino bato o bolanda ba témoignage na nga na ba o bosali bakwa kolanda témoignage wana te ezalaki bolam ona bande ko sala bolam ona bande ko sunga ba mama veuve ona bande ko kabela bango ba mama mususu ya ba orphelin o ba mama ba veuve o bande ko futa le pont mama serambo bande ko fanda bande ko sunga bana na bango alors tango nzamba zongi singa na mokili ayebi singa serambo na zongi sokende ko salela nga eza ve o ngai moko mama sera na salaki na nzambe ke na muke o ko banda ko pambola nga na ministère o te kati na nga lolengo pesinga ya ko bondela pona batu pesinga don ya guérison don ya prophétie don na zana capacité ko so même na mutu akufi lolenge batu na do bondela pona bango
bazopika bazoso ba témoignage bao bazanga kobota baosa kobota ndila mama Sierra bao bazanga ki mikanda des années ozoka mikanda te abi mama Sierra mbonda basali ngona ndila mama Sierra azu mikanda ba offrande wana o batu batindaka nde na sala pena nzambe na mukie o ngamo ko na kobanda kozwa ndenge nzambe kobanda kopambolanga na kobanda kosunga ba orphelin na kobanda kosunga pe ba veuve ba mama veuve vande bo mona ki to latisi ba mama veuve ba sepeli ba image ezali ba kumisi pe nzambe même ba orphelin ezali papa siki to na kikole to na 65 bana ya orphelina o mama Serambo ya bokolaka to na 55 mama veillard ba veuve o mama Serambo abokolaka da fondation Serambo peza wana esungaka na ba hôpital ekotaka bisika nyonso papa siki ndo moni mikolo uti koleka tokota kiti na mboka moko kuna kamfufu tokende kopesa ba mama veuve maputa donc tosungaka bisika nyonso fondation Serambo ekotaka tina ba hôpital lo ndenge ndamba opambola ye ndeko musupo ozolanda mama Serambo ngana lingi pena participer na kata fondation Serambo yo nazwi tout 500 euros nanga tomsu 1000 euros nanga 100 euros na lingi na bimisaka 5 personnes au bazana hôpital na lingi okende ko bimisela nga batu na ba hôpital na yaka fondation Serambo ekendaka e bimisi batu wana to tindeli ope ba photo ba video lo ndenge nini oyo contribuer pona kosunga fondation na biso ekende liboso donc tokotaka bisika nyonso pona kosunga batu na ba hôpital na bisika ba veuve bazali bisika ba orphelin bazali même ka ba orphelin na biso te ba orphelin batu musu pe tokendaka totikeli bango loso totikeli bango moloko kolia bana pe basepeli Noël pe bonne année eza pe kada ba fête te tosala kango presque ndenge nzambe apambolaka fondation Sierra ndenge nzambe apambolaka mama Sierra Mboyo na ve o nzambe yebisaki soko ozongi na mokili pe yebisi nzambe loko ozongi singa na mokili ngana kobanda kobokola ba orphelin na kobanda kobokola ba mama veuve pe bana o bazana ngote na bato bakangami na ba hôpitaux. Voilà, merci beaucoup maman Sierra Mboyo. Toute la image oyo ya maman Sierra et puis on se retrouve pour continuer cette émission. On y va. Shalom, shalom, partout dans le monde, bozuli bakwa kolanda biso, tike tenzamba lola apambola bino. Donc quand ndenge to lobaka kosunga batu, eza bénédiction oyo efungulaka ba porte ebele na ba vie na biso. Kosala bolamu eza bénédiction oyo esalaka kenza veya na lingi pe na kende na mama Serambo oyo na tini mbongo moko kende na hôpital. Bimiselanga babano bazana ba pédiatre bakangami ba pédiatrie. Bimiselanga ba veuve o bazana ba hôpital bazaba kangi bango pona 50 000 francs, 30 000 francs, 20 $. Obimisi ba mama wana ekozala bénédiction oyo eza lokola ozotonga ndako na yo na lola. Bolamu oto salaka lelo efutaka biso un jour. Bolamu oyo ozosala to bolamu oyo ozosala yo pe ndeko ozolanda nga osalaka batu mingi bolamu batu bafuta ko mabe. Osunga batu mingi na vie na opo muto sungo eza pasi. Kolemba kosala bolamu te. Continuez toujours comme ça la bolam. Bolam ozo sala lelo lobi refuta yo. Bolam ozo sala lelo eko bundela bana na yo. Bolam ozo sala lelo eko bundela génération à génération na yo. Nzambe topesi yo merci. Komona fondation Sierra pe komona mama Sierra na mboka kamfufu pe na mabela kamfufu. Nzambe eza na makasi na biso te eza volonté no nzambe oyebaki na journal lelo nde tokokutana na bango. Nzambe na bomo tika lokumu massage likembo ezonge pa na yo parce que va to banda to bandaki na yo pe to sukisi na yo me yo sukaka te Seigneur. Ndenge kako longwaki na bango na bandaku ba uchi musika nzambe batela retour pe na bango. Nzambe tala lipambolo ba pamboli mama moko na kati esika
oyo nzambe zongiso santiple bisika balongolaki libulu ekoti nzambe zongisa lisusu ya koleka o bapesi biso seigneur bote mbala nsima soki bazongi tozwa ya koleka kolo nzambe na bongo na pamboli kozonga mama moko na kati esika oyo nzambe soki bazongi na kimia tokozongisa lokumu masanjole epa na yo nzambe topamboli oza papa malamu lokumu masanjoli kembo ezongi epa na yo na kombo na Yesu Kristu amen. Tika ete nzamba lola apambola yo toza na descente tozokende sikoyo esika nini bamama veve bazali kokende kotikela bango pièce ali puta kokende kotikela bango enveloppe e permettre bango bafete pe Noël pe bonne année. Tika ete nzamba lola apambola yo. Bye bye. Totala bolamu o mama Sarah sali pour la journal lelo yango tozokende kopesa nzambe merci makomi ezoloba bisika loboko epesaka yango nde pambolamaka ndenge babimisaki bapesaki trou ekoti quelque part nde babimisaki nzambe azongisa au centuple bisika trou etikali wana yango tozokende kobondela nzambe afulukisa lisusu misala na bango bapaterne bazwa lisusu makoki ya kopambola biso lisusu tobondeli na kombo na Yesu. Naza mwana na bino, naza ndeko na bino, munuke pangi na beni. Toye to fete na bino, toye propagande te, toye bonne année. Toye na fondation Siara Mboyo. Bomoni nde toza boye, aza na ye mama honorable te. Aza Voilà, de retour mesdames, messieurs, c'était là activité à maman Siara Mboyo. Nous avons pour la rater. Tout ça, le roi maman Siara Mboyo, fondation maman Siara Mboyo Yangoana. Nous avons quelque chose, soutenir Yango, nous avons un peu de pambolayo. Nous avons un peu de les apamba. Donc, si vous avez un peu de temps, vous avez un côté bola, on encouragera toujours pour soutenir maman Siara Mboyo. En tout cas, félicitations, tout le monde yemba. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Chiki na Robaksaka kaba message on nzamba pesa inga pona 2024. Na koyebisa bandeko nyonso o bazuli bakwa kolandanga na ngonga oyo. Année 2024 eza année ya élévation, eza année ya prospérité, nzamba ofongola makambo ebele. Mais à condition moko totambo na obanga nzambe. Distraction ezalate. Naomona les 31 te, naomona les premiers batu bakufi ebele masa c'est beti. Na pesa ki déjà message on émission e ute koleka. Na lobela ki na lobela ki naomona journée le 21 décembre. Na journée le 31 décembre poto comme les premiers batu bakufi ebele. Le 21 décembre au accident et salamaki ebele même l'aéroport Anzili. Bato dans l'aéroport Anzili le 21 décembre accident mon de salamaki au moins 9 personnes bakufa ki ka liboso aéroport wana. Accident salamaki bisike ebele to mona ki pe ba mtusu ba accident sama mtusu pe bakufa ke be na ba hôpitaux nzamba eko pesa nga sous message ke na ebisa bana nzambe batele mama kasi na vie de prière Papa Chiki journée à les premiers mutu nyonso zana bana na yo tango avant bana babima to kende ko tambwisa bana zota ya kobuka mabolongo na na se obondela na nzambe o recommander journée ya les premiers na maboko nzambe pona moni makila ezotanga batu bazo lela na moni batu bazo ganga na moni équipe muso ezo na gauche muso ezo na droite basangani bandi ko bunda makasi donc na koyebisa bana nzambe nyonso ba auto za nzambe le 31 décembre toza na distraction ezalate zwata ya ko bondela na ndaku zwata ya ko bondela osangisi bana obondeli o recommander pe année 2024 na maboko nzambe nzamba lola asalelo ya minene oyo rataki yango na 2023 na 2024 ne bande ya mois ya janvier nzamba lola asalo bolamu na kombo na Yesu na kozwa message lisusu na bana Brazzaville Papa Chiki le 28 janvier
tokozala na Brazzaville mpona kobondela nzambe arekomande nga kuna eza na bato ebele oyo baza na baproblème spirituel namoni bato ebele bakanga bavi na bango bato ebele makambo ebele simbaka esu te na bavi na yo ndeko ozolanda nga na Brazzaville mama Serambo le 28 janvier oyo kaka 2024 nzambe arekomande nga na ya na kokutana yo ozana ba problème ezotungisa yo yo ndeko ozolanda nga na Brazzaville ozangi kobota oyo ombela bakiso tambole pa baminga ngozaka soso te pona kobota na yo yo ndeko ozalaka na kimia te na libala na yo yo ndeko ozalaka obandi na mobali na pasi le mobali akomisa lokwa papier mbongo nyonso mobali azwa komonaka yango te komaka libanda epa basi mosusu yo ndeko mwasi ozolanda nga ba déception eleki yo ozanga ba relation malonga te obanda na mobali na passe mais mobali alingisi ko sentir yo te ozokuta na ba relation bien mozo opportunité na ngote ozana ba mari de ni ba makambu nyonso ba faiblesse sexuelle surtout pour na bino ba papa mama Serambo le 28 janvier 2024 na Rosana Brazzaville to bondia na bino longo na Yesu Masia yo ndeko nyonso na ba parents ezotungisa na Brazzaville bengali na mama Serambo ozo rendez-vous na ye place na kozala muto akobenganga akoyeba pete bomona ba vidéo tant to katsa tito kokoma kuna nzamba lola kozanga te kopambola yo na ye koyebisa pende ko nyonso zuli bakwa kolanda biso partout en Europe ko mona te ndeko mo komi commentaire alobi bino bolobela ka bato Europe pona ni mama Serambo a pena kin azana ba chaîne mususu ya télévision na biso a na kin so za bande ko na kin ba ko ke mama Serambo yo aleka rappel na ba chaîne mususu télévision a na kin o eza mingi soto yaka na YouTube eza pona bino bato boza libanda na mboka na Europe mobimba yo ndeko za ba problème ezotungisa yo oluki kobota ezo simba te oluki mikanda ezo simba te oluki libala makamu nyonso ezo simba te complication na vie na otala 2023 bayebisaki yo nini kenzamba kosala eloko bala komona année élévation ya prospérité mais 2023 eleki okaka boye age ezokende ozokola ozomona makamu nyonso balakaki yo na ba o basali balobaki ekobisami na vie na yo te mais kana nzamba mama Serambo na 2024 oyo okomona makamu nzamba kosala na vie na yo okotatola bolamu nzambe ndenge pe bandeko oyo baza omoni batémoignage bandeko musele kaka o bazanga kobota bazui kobota ndila mama Serambo yo bazanga ki mikanda bazui mikanda na ndila mama Serambo yo bazanga ki misala bazui misala bazanga ki kimbe na bafoye na bango menza bapesi bango mikanda na kombo na Yesu na ndila mama Serambo yo ndeko nyonso zuli bakwa kolanda biso to soutenir fondation Sierra Mboyo yo ndeko sala bolamu batu bafuta koka mabe osunga batu mi po muta sungo eza pasi sunga ba orphelin sunga ba veuve nzamba lola pe akozanga te kopambola yo. Merci beaucoup maman Sierra Mboyo to bosala te café oyo e bosunga nzoto yango yo hein donc bien-être hein donc e ko soulager makamu nzoto soma na lobango $35 pamba to comme na suka soki Jésus Christ azongi te to kutana bye bye.